Merci. Oui, que Mikolo to crée Lola. Pour battre moi trop, mais puis soit Lola to souffrir, to na pas ça mais là. Na Lola to mais na bête et pas Marie Madeleine. Flamingo eza ba hôtel. On comprend Flamingo mo na lo ba mo flat. Mo Flamingo eza et ana qui latin. Parce que flat et outil na Flamingo. Vous comprend pour kala ngana yo to ba na ba flatité, muta ko sabiso ate. Ngana ba luka so na Flamingo. Pour l'époque on est ba Flamingo. Alonga wana. Ono lingaka ko bimisa biso ba mongo na identité mabe pona nini? To ya ba mongo ba selu vérité la ngane jo fingisa ba mongo. Na lo banoni likambo oyo. Plus wana ngana kei na ke ko kamatata na ke ko kamatela lole mwana. Na moni plus elle était coupé oyo. Coupé ya mokuse coupé ya samba. Wana yana posa ati yesu mwana na ngai mokumba. Ko metalio na nini? E yana ka chamba bokilono okota ngo pona nini? Na yana nenkila kokota na samba wana. Fandi na bulenga bi lokola bière. Et kendara des pères na ba Flamingo pour muda ko sangasa te pour ce to bae bière parce que so bière mo et senga foto la na biso to beta tour na biso la lo bona selembao na selembao to na wenza selembao parce que selembao ezaiga na wenza moko wenza selembao na matete to na wenza bikanga so to longo na to na wenza munene ya matete na kisenso to na wenza likolo moko so to longo wana to na wenza ya nini ya riflar ngaba nangaba to na wenze moko wenza ngaba masina na masina to na wenza mulondo na njili to na wenza mangobo lemba na lemba to na wenza ya super limete na limete soto ye wana na ndenga ngabwa to na wenza mbisi soto lembi to na wenza kulumba. Ouais, bonjour, chers amis Internet, vous qui nous suivez de partout dans le monde et à travers CL News TV. CL News TV, mon pépé Yassika, la chaîne qui vous amène proche de l'actualité, de l'information. Moi, c'est Héritier Maestro au micro. Aujourd'hui, je viens avec d'autres actualités comme promis. C'est ça ma promesse, je vous fais chaque fois que je suis là pour vous servir. Parce que il faut nayaka. Na mémé la rabino information à tout moment. Aujourd'hui, je suis avec les artistes. Aujourd'hui, je suis dans Art News avec les artistes. Je parle de l'art. Je ne dois pas les présenter parce que ce sont des artistes déjà connus. Ce sont déjà j'ai des artistes. Hein, les le pénal créé côté moro papa, côté moro maman pour bitumber za kitoko. Herman Stadi derrière la caméra. Abi les sélection les le fait à maman na papa. Donc maman na papa n'a représenté Baronte Baron Moro, Baron Milo Bella. Je suis avec à ma gauche le professeur. Moi je l'appelle le professeur de Flamingo. Professeur, bonjour. Ouais, bonjour maestro. Bonjour na bandeko tout bolanda biso en direct partout au monde entier. Et puis mbote mingi na maman Marie à Santa Narata à Londres, mbote mingi na maître Régis Gambi, bras de fer Narata à Paris et puis il y a José Baïla, agence JB Service, Suga Baby, elle partage avec ses amis na Pesio Mbote. Voilà, toi na celle et news. Mamou. Babile 17 oh ba fanatique tout ba lingara la lou la belle bébé ba maman. Les jours na ngai anniversaire na botama. Moi vidéo, moi texto, moi appel et ça bien pour nous sa identité en direct d'émission. Merci beaucoup. C'était le professeur de Flamingo, Lalou Maleba, que vous avez découvert. Et la deuxième personne, c'est la dame. Elle, c'est une dame que j'aime aussi bien. Moi, je l'appelle Étoile, 5 étoiles. Bien que 5, on dirait Tolongolang, Torotunae. Maman, bonjour. Bonjour à Tarabiso. Santé Kito. Santé zango bien na Ngolwanzambe. Apparemment, 5 étoiles, le Tikalara étoile. Et puis, tout le monde rôle Bima Boutaka. C'est ça, vous expliquer Batouara la Nabiso qui est yonde. Bon, nous sommes les Akangaye, Eza 5 étoiles, Eza étoile, Eza Boutaka. Eza Kanga, bon, 5 étoiles, Eza Kombonanga. Oh, bah, pesanga la groupe na Zalaka, bah, pesanga combat 5 étoiles. Tant on n'a pas vu de loin, tellement que mais ça n'a trop étoiles. Bon, on laisse qu'on va quatre trop, bon, bah, ça l'étoile quoi. Groupe a vu de loin, c'est ça l'étoile. Les loyaux, et comme bien on met les agresseurs président dans Charlie Nung vu de loin. Abandonné bien étoile, bah chef Nyos étoile, bah chef Mavio Kele, bah chef la Luna Vanzwana.
ba Gogan ba Claudia presque ba l'homme tout nyos ko bengaka étoile na mo pe étoile petit kanango mais bato ba yebinga kalo ba yebinga na 5 étoiles benganga ka 5 étoiles ndima na kaka o pe ba yebina étoile benganga étoile le pe botaki ye nyos ko akombola ngati. Merci, vous avez compris que c'est Étoile Boutaka, hein, Maman Boutaka Étoile, que je suis avec elle aussi sur ces plateaux. Avec E2, vous avez aussi compris que ce sont des artistes de notre président Charlie Nongi Videlon, où Tozo Pesape Bambo te place à Zali et surtout Babang Guérison, Tomesan Kolobango depuis à Outaïko Bela. Avec Bangomi Balé, Tokomeka Solo là, moi ma solo. Et belé aux autres concernés art. Ban tobanina Lalou Maleba. Lalou Maleba parcours nayo parfois ba te belé déjà basi baye bien. Mais ils ont un rôle moro incarnera professeur de Flamingo. C'est quoi d'abord cette inspiration professeur à Flamingo? Ouais, merci beaucoup à ta moni ndeka na lubaka artiste à Rosa lokolo moroté et puis artiste à Rosa monotonité. Ngai na groupe fi de loin na nazaki na ngai loroté nazaki vraiment loroté ndeko fanda ko jouer na ko inspirer na ko créer ba bar wana na beta tous les bars oizo épaté na monde entier et simba ba tutu ba yebi et puis na ko fanda na boulenga bino artiste a roté les mara place moroté il faut na baksa ici waneza loko na biso bana vie de loin tozara bongo na fandi na boulenga bi oh lokola bière et kendara de père na ba Flamingo pour muda ko sanga te pour ce to bae bière besoin so bière mo et senga foto la na biso to beta ma tour na biso Flamingo ni expliquer ba toi ta lopé bien Flamingo eza ba hôtel on comprend Flamingo mo na lo bango mo flat. Mon Flamingo est un qui latin parce que flat et outil na Flamingo. Aux romans pour kala ngana yo to ba na ba flatité muda ko sabiso ate ngana ba luka na Flamingo. Pour l'époque on ezaki ba Flamingo. Si on na fa na boulenga habité so na mena salon ba flat et zapena na comédité. Fona ke non na Flamingo. Pour ezana ba papa misu ba maman misusu ba otala biso sikoyo. Soki na niati bango flat Flamingo ya commune na bango et la musabango déjà non moi no Flamingo atangi et ta Flamingo na biso tandis que son amena ba flat c'est lelo muta roye ba flat c'était na ba maman olen so ba 30 ans na ba poto ba 40 ans na ba poto a roye ba flat c'était mais son avis Flamingo carrément à comprendre ba moko Flamingo hôtel tokoli nango donc voilà inspiration na yaki bongo lepe na betango en tout cas ba yambiango nde ba yambaka babar nandenge le na koma professeur e ba wenzi donc ma muta ba wenzi donc. Merci beaucoup, professeur Yabawenze Yene Tozaeli Naelelo. Herman Stadi m'a accusé aujourd'hui, Abi, Ngana Bossana trop. Na évité Christelle Mamou, ce qui m'a rendu Herman Stadi à lobby Ezaya Solo. Golo Mayala, Vanessa Moussao, ma complice. Est-ce que Herman Stadi à lobby Ezaya Solo? Voilà, on évolue comme ça avec nos artistes. Je suis avec Étoile Boutaka, Nebomo Iketoza, Bami Balé, Toké Koto, Tozo Inkoto. Mais Étoile Boutaka, apparemment, tout ce que la Malé lobby, mais et pas à vide de loin. C'est comme si ceux qui oyaient tout droit bouillé, lobby il faut créer le comoro bouillé, Moussou et Bima. Oui, ça parce que toi d'abord tu étais étoile, lelo tout le monde Boutaka bimi. Ne toza ba lalou, lelo ba comme professeur de Flamingo. Normalement ezara vide de l'homme tout après ça rabino ba inspiration on a to eza obligation ya groupe. Eza obligation ya groupe toza pembeni ya formateur. Les grands formateurs ont formé Rabana, ils ont continué à former. Papa chéri, Charlie Nungi vide loin, Moto Pamba, moi na batanzambe, tu as pembe na le bimi ba Flamingo, ba maître Flamingo, ba professeur de la bière, ba professeur ya Wenze. Grâce à les grands formateurs Charlie Nungi vide loin, waza président na biso, iskaza na pese ba mbote belé. Le ceux qui na bima le botaka boye na ticket toi na comment na botaka, c'est ça grâce na grâce na kaka nenga formé biso zo laksa biso pembe na ye no botaka bimi donc obi otiki étoile otika na botaka
Bon, na comment le botaka za grâce à grand formateur, papa na biso président biso vu de loin. Et tout na tourna na ngo rarement. Na on senti na nzonzi ke a sengi ke na tourner étoile. Na tourna na nga. Ba ope ba yebi ko na lo ba yebi. O ba yebi pete bika botaka batika kana botaka. O ba yebi ka tourna étoile botaka. Bayebi na bango le wande ba papa Chili Ambrose na Paris ebi ke na tuna ke to na tuna butaka RDC artiste na Londres ebi ke na za artiste ma kolo moko te ebi ke na za artiste al kolo moko te ebi ke so pesinga to na beta pesinga butaka na beta o pesinga pe na zo jo na beta pe lo kwa jo o beta pe lo kwa jo na pe pour anite chef na ngala lo ayebi to beta da ba jo comment il faut qu'on beta ba jo ba sepela mais na nga moi si mais on me ka ke naza artiste el komoko to ko pesa nga beta bono beta mo yibi no beta kuluna mwasi donc nous beta docteur beta ndan tout non sala parce que na permet na les grands formateurs Charlie Nongi vie de nos président na biso. Merci beaucoup Herman Stadi, tu dois m'aider, je suis avec Étoile Botaka qui vient de soulever encore quelque chose de très important. Étoile Botaka siko ngai siko na mwasi bosunga nga s'il vous plaît botenir nga rigueur tena rabongo te naza mwasi siko yoza jo yo siko yo zui place na nga ngai siko na komi yo so jouer les biso o jouer na ngai liboso ya bato ata biso bato na ba mona ba kaza ka pe jo solo et yo jouer au komi héritier maestro nga na komi siko étoile on faux on comprend comment beton siko mabe sono lui boye ba akize ngai RDC artiste ba ozala no pe jo papa Chili Ambrose na para ba nzoko ozala no pe mbali to abi tumusuka mibali oui que eso panga mais ba yebi ça rôle bien sûr na boité ils ont rôle mais atozana émission toi na tournage ya théâtre té toi une émission mais na le long de fort. Merci beaucoup ngasi kone basimba ate. Je suis trop faible. Misapia Eza Eza né à moi si donc aussi bah sauter. Étoile Botaka s'est exprimé, vous avez compris que nous sommes dans une émission Batwa Kizaravazé Belé au moins boye et comme interpellation na ba ndenge mususu. Merci, je tourne du côté le professeur de Winze. Professeur Winze. Ça va. On a préféré en complicité na Herman Stadi. Ou bien c'est l'angana qui professeur de Winze bato bazota la biso baye ba ke yewana professeur ya ba Winze o tozana ya le roi to na Botaka c'est Botaka fa accompagner nga Botaka fa tunanga ba commune ndenga na pesa ba Winze pesa de même nde na betaka ba bar batuni ba bar na beti batuni commune boye na beti batuni bosiko ndenge moko la kenda na ngope na ba flamingo ne peta kenda na ba Winze donc ça dit bino wope saka ba commune na beta ba Winze wope saka ba commune na beta ba Winze donc kenda bon. OK, je suis le médiateur. Herman Stadi Okoyede Biso. Nous préféré thème qu'on a un seul micro. Nous préféré na artiste nga toko telema na katikati pour et permettre Biso hein star sur toko telema na katikati to pour permettre Biso jeza moi kitoko pour micro ils a bena katikati nga na loba nga isute na pesi action. La lobo na Selembao. Na Selembao to na Winza Selembao parce que Selembao ezaiga na Winza moko Winza Selembao. Na matete to na Winza bikanga so to longo na to na Winza munene ya matete. Na kisenso to na Winza likolo moko so to longo wana to na Winza ya nini ya riflar. Ngaba. Na ngaba to na Winza moko Winza ngaba. Masina. Na masina to na Winza mulondo. Na njili to na Winza mangobo. Lemba. Na lemba to na Winza ya super. Limete. Na limete soto ye wana ndenga ngabwa to na Winza mbisi. Soto lembi to na Winza kulumba. Maluku. Na maluku to na Winza ga moko Winza ngamanzo. Ntele. Na ntele to na Winza moko ya ntele. Maboki. Na kimbanze to na Winza ngandu soto longwe to na Winza braza. Komi ya koloke komi ya kindoki ope na soko zui. Na ebelo na peso cadeau. Na lingwala to na Winza kalembelembe. Soto longwe to na Winza besu ya ya rai. La luza kindoki. Lalu na Bakongo. Na Bakongo za munene na linga soto comme na Bakongo foto kota na Kasangulu. Na Mbanzangulu to na marché moko ya Fitra. Kasangulu. Na Kasangulu to na Winze moko ya 50 Monga fula to chasa. Monga fula to Winza matadi kibala.
Ngaliema. Ngaliema loko eza munene na Delvo tona wenza lalu. Ipen. Ipen tona wenza wangu. So longo tona wenza Ipen. Merci, c'est bon comme ça. Donc, mais la moni c'est Yves Nongi ala posa wenza na bope ya Makala. Na Makala tona wenza Kimpika. Herman Stade s'est retrouvé, s'il vous plaît. Herman Stade s'est retrouvé. Wenze à Makala, c'est bon. Bumbu. Bumbu tona wenza mo wana benga wenza Sinalco. C'est là qu'on a expliqué. Nga lingaso na expliqué, tika na expliqué. Toi kana wenza mo na bumbu wana benga wenza Sinalco. Lelo e koma wenza Mosielu. Et puis toi na wenza mo ya fota mobile. Herman Stade ma ramna loba. Nga ma ramna loba na kosa raté. Yana loba raison na comédien moko tie ensemble ma na salara. Akokate. Dans ce qui défi baya ana cell news na lancer défi na banda kala mamoyebi. Na beta babar na zana concurrente. Na beta ba Flamingo na concurrente. Na ba wenze sans concurrent. Vous comprenez? Donc na bumbu to na wenze mabenga wenza fota mobile. Pourquoi wenza fota mobile? Kuna na bumbu à l'époque on za kinini. Papa so bina tongo atika na mbongo tina tongo. Akeko lukananu. Nebike lor mamona awala ay mamona aloba. Wenze wana bumbu ya ndeni. Papa soka bimi na tongo atika mbonga bilorote. Espoir na ezarara na butu. Et puis là ozonga na 18h wana. Nde era yo pesa mama mbonga rolia. Parce que là maman okende wenze wana. Batu batuni mais maman pourquoi era oza wenze na pokwa? Faute nangate, faute mobile. Donc à partir à jour wana wenza netikala wenza faute mobile. Évolue non na ngai donc. C'est le mot dans le lobaki na linga redit na finanga. C'est mo bandal. Na bandal tona wenza ya baluba. Soto longo tona wenza molar. Soto lembi to kena wenza sinkin to sombi wana. Kasavu. Na kasavu tona marcha kanda. Soto lembi tona gambele to fandi wana. Kalam. Na kalam loga da munene soto na matonge. Tona wenza Jakarta. Soto lembi tona wenza Mateba ana pongabi. La lou. Oh soko zona Kishasa. Na komila Kisasa. Tona wenza Sigida. Obo benga pongabi ah. Tona pena wenza Tipka. Barumbu. Na barumbu tona wenza ya tona wenza tipo. Pembe na mosquée. Soto longo tona wenza Mabulu. Ngiri. Bon ba na marché mort bayaka. La lou mbandaka. Na mbandaka tona wenza iso. Soto longo tona isiki wenzi siki. Wenzi siki papa pepe kala yembaka. Ça va. Ngai pe na otuna. Ngai pe na tuna. Nambujimai to ara na marché moko. Wato benga ngo watch mutumba. Merci beaucoup, c'est comme ça. Merci Christian, me suit. Vanessa Moussa me suit. Ok, d'accord, na Kenya. Tu as wenza ngara, tu as wenza osilo. Na Chine ko te meta gaillard. O monde ba Chine, ba Chine ba jara ba wenze. Eza balabala munene Vanessa za mukolo. Vanessa za mukolo to en direct. Ba Chine le roi babalo munene za wenza bilamba. O comprend donc eza pena bongo. Donc na Dubaï. Papa, Christelle Mamou Solana ay maromo bien. Solana botaka non rapide. Merci beaucoup Herman Stadi to fandi parce que Amati Sibiso la lou, Amati Sibiso la créneau et toi le botaka. En tout cas, Elogo na otiko découvrir en tout cas au sentir de la lune en des collègues na. Et ça la bien. Dès la mona la loi comment lelo au hasard en tout cas vous me ça la bien bande kunanga baza ko évoluer na monde a lelo pe comment pe ko ça la pe film muto sengo tilanga na mesa baba tilanga na mutu bo tamsu muto bengo partir poto muto bengo awana bengo ndeni boza placement oyebi monsieur Flamingo oh moi yebi wana ndeko na ngai mo la papa na nga collègue na nga yaya na nga na lele forêt bani na ya ce qui na ya tamsanga kaka na baba na mona baba wa lobaka omoni ke sala bien donc biso to lingaka baninga bolama baninga pesa biso be baninga ba évoluer et ça la biso bien be étoile et ça la nga bien ngavumande na mona la comment le lobo la lou te et comment ça la nga bien on ça jeter donc ndima kate ke la lo koma boy donc tamsusu oh ngala bande ko boule ke la lo zala a comme là mais a comme la bête biso na ba surprise ma ramsus o biso to banda ko s'attendait le comme pe ke ndeti ngana eba na nga ba wenze te grâce à la lune comme lo na eba ba wenze ngana eba na nga ba bar te grâce à la lune la lune to mela ouais. Ok, d'accord, on évolue comme ça. Toko tasiko parce que na linga to memango bongo toko ta babar après toko ti ba Flamingo to suki si wana. Merci. Omoni lelo
ba vena so ba Janify bandolo bango babi après biso ba bana pe ba roya na master mo plus manzeka mobala lolendo ya Janify donc ya Janify na olinga au moins le 17 mai jour à Nive nanga yé pas Rosala oza na ye interview à 10 minutes on comprend ya Jani Katsnaye pour y remplacer à Jani na kisasa ndeye. On comprend donc ils ont vraiment bon la poto le 17 mai on rappelé car ils ont jour en anniversaire vidéo appel tout ça et ça nga bien puis on peut sa identité. To qu'est-ce que ma barre to s'appelle ça déjà battu. Donc tozo nga système moko wana to telemi lisusu. D'accord, ça va. Cette fois-ci, Herman Sasengi biso to kenango ya fanda, mais le micro e bandaka ko kende to bandasiko e pas maman à toute la question oui. La lou, l'autre me la barne. Bon, on a les camoutés, ce boliba tam dans 24 communes. Yo kaka. Pour ce tam ça tous les 24 communes. On a les camoutés communes ni c'est pelo banda. C'est pas une commune à Lemba. Na Lemba nenga bo température 40. Et ça succès surtout longo de na $2 Lyon. Limité. Na limité on a 360 na 7e mairie. Masina. Na Masina on a des poids en pétro Congo. Njili. Na Njili on a $2 na Kimbuta surtout longo de na diagonale surtout lembi to ke pas Glody Michur les tribunal de la Lyon. Kimbanseke. Na Kimbanseke on a inter batela ni ma surtout longo de na les étoiles de la Lyon. Maluku. Na Maluku on est d'accord dans zone 6. Kinkole. Na Kinkole to mela ngwa sabar surtout longo de chez Claudette de la Lyon. Ntele. Na Ntele to mela na Sébastien na Bibwa. Ngaba. Na Ngaba to mela chez Ngoma na Kianza. Makala. Na Makala to mela na Arche de Noé na Congo. Kalam. Na Kalam le roi da munene to bana na Yolo. Yolo to mela SP plus 36 na Capella surtout longo de na Fomi to la Lyon. Yolo Nord. Na Yolo Nord. Mais Nin. Yolo Sud. Surtout que tu Yolo Nord. Capella na Yolo Sidi. Ah, na Yolo Nord to mela na Dallas. La Lou. Kitambo. Na Kitambo to mela na Kitambo ville pas fiston sai. Bumbu. Na Bumbu to mela na Gratos na Dal. Surtout longo de na Sheka na Venison to la Lyon. Selembao. Na Selembao. Na Bambo combo il doit direct. Selembao. Na Selembao to mela na Ligue des Champions mais na station surtout longo de chez Jojo to la Lyon. Ngiringir. Na Ngiringir to mela na chez BBC na Venise ngabo na Shaba. Monga Fula. Na Monga Fula to mela na la main na triangle surtout longo de na Mayalos to la Lyon. Oh pena na tangi eza commune pe na tala commune te na tangi pena ko na cité Badiading. Badiading, ah Badiading est Selembao non? Badiading est Selembao. Quartier wana na Selembao mais za quartier Badiading. Na tangi ko quartier Badiading. Bana Badiading le robo tout près na Ipen. Na bendi bino na métro bar. Ah, Delvaux. Na Delvaux to mela na Tréfi na couloir à la Lou. Ozone. Na Ozone to mela na TV na Kamunganga. Surtout longo to na Barry na Champs-Élysées. Place pa koza abiso. Eh Mbinza pompage. Na pompage to mela na Séoul na Mbudi. Kasavubu. Na Kasavubu to mela na Minata na Shaba. Place ole à moi poisson ba na poto. Surtout longo to na Mugila gila na Shaba to la Lou. Lingwala. Na Lingwala to mela na MM na Mushini yangwe. Surtout longo to na Daniela. Surtout lembi to na MP to la Lou. Na zona Kishasa. Na commune exact to mela Kin Malebo. Barumbu. Na Barumbu to mela na Mosolo bar. Surtout longo to na Carré Club. Surtout lembi to na Star bar na Bon Marché de la Lou. Ah là, le c'est tout cas yo, c'est qu'on a côté sur la province. Na Mbandaka. Na Mbandaka to mela na Iso na Iso. C'est peut to longo na to même na Paka Juma bomo na Iso na Iso. Ah, la luna biso na Boma. Na Boma to mela na Kiyoki. Matadi. Matadi to mela chez Tonton. So to longo to na Chaudron to la Loi. Mbanzangu. Na Mbanzangu to mela chez Ndombas. Ya nini Kasangulu. Na Kasangu to mela na le Vakubar. So to longwe to na rénover un to la Loi. Kisantu. Na Kisantu to mela na Grand Libulu. So to longo to na Mbwela Lodge. Pas Antoine Gonda to la Loi. Kimpese. Kimpese to mela na retrouvaille. Juste na station. Merci. Donc, n'a pas quitté Christelle Mamou. N'a pas quitté Lalou. Moi, on a de Paris. Il faut que tu na Libulu manzengele na Parage melane kuna. Tu es à Paris, Péoyebi. Ah, mais ouais, na Canada, tu es na Ottawa, chez Mama Sele. Les États-Unis, tu es na plus de 43 chez Caleb Lola. Londres, on va RDC artiste. Na Londres, tu es na staff biso na biso na Njili, na Tottenham. Eh, bon, on va Chili Ambroso Paris. Mais na biso Chili Ambroso, qui m'a on a beau rezanga Combo, pas José Congo. Eh, la Lou Suisse. Président d'homme na l'île, na pesi mbote, ya José de Londres, na pesi mbote, beaucoup on est toujours encadré par na tout ba mais la kuna fait. Merci. Na domela na couloir na Matonge, na galerie d'Ixelles, wana à Bruxelles donc. Bon à Fairlands. Fairland ba on a créé les bon bientôt. Mais Lola, Merci. Oui, que Migolo to créé Lola.
Pour battre moi trop, mais biso batalo la to souffrir, toi n'a pas ça là. Na lo la to mais la bête elle et pas Marie Madeleine. On a dit félo. La li fait le siko. Na li félo. Ah meilleur ça faute. Et ça. Félo. Ah. Et ça faute botaka. Ah. Ah mort ouais. Merci. Est-ce que boyo qui est le lobby? So boyo qui te botika bongo. Mais beaucoup meilleur na numéro et le roya lobby. So yo quitté. Combien un numéro en anglais na répondre yo et le kaoti koloba parce que toboye pe sa faux. Toboye caméra Hermas Stadi Ezika. Toboye yote émission ngo ekota kité pona boya toboye à lobby. So ça pour ça yo ka elo kwa lobby pona li felo. Comment ka na numéro ana et ça va bien. Merci, c'est comme ça avec nos artistes et nos deux artistes. Wana siko tozaki na ba commune ba bar tozaki na ba wenze parce que tokosuki ça na ba flamingo tosuki ça ba flamingo poto chité na émission na biso to banaka na étoile botaka pa pesa biso nzela. Merci beaucoup en exclusivité avec la Luma Leba et étoile botaka sunga la Luma Leba action Na mbinza ipen. Ipen omoni ba flamingo et ndenge mote na babar. Pour à l'époque wana ba flamingo ezalaki vraiment na accès mingte. Donc ezalaki mingite à l'époque. Ne ya bina na ngalema. Ne singalema to na tungalema à l'époque. To na flamingo moko bano benga ngope kodia. Comprendre? Ezalaki na ngalema. Wenge ba flamingo esimbaki ngalema. So to na nenga mimosa, to na stubai. Pembe na breaking, wana ba flamingo esimba ko to wana. Limité. Na limité baki bana boa vida nesta ngingabwa to akina flamingo mo kaisala na bwangongo yaki flamingo ya kacher mwana benga kaisala parce que mo imaginer flamingo kacher o yango ndenge ni Mombele. na mombele to akina flamingo masamba Ai lalu wala kote la biso. La lemba to akina ilons Nanjili to akina intimité premier flamingo batonga na muelon intimité to akina hôtel Bibende et puis to akina hôtel moko ndo sa succès la quartier 1 hôtel Bouaka Kimbanteke na Kimbanteke to akina Petit Lac na Lusansu Masina to akina la pelouse na Petro Congo so to longwana to na le vaisseau Nkole to akina Benda Mukila Maluku to akina Mulele premier flamingo sa na 60 chambres Télé Mentele Kinkole Ntele Bon Kasavubu na Kasavubu to akina Light Kivu na Chikapa na Ngiringi to akina Beko to akina Flamingo Depot na Bumbu to akina Isabella suka na Flamingo Isabella Selemba to akina X-Score Flamingo X-Score na Lingwala to akina Oncle Kumar suka na Flamingo na zona Kisasa to akina Lokumu Zaire na Barumbu to akina Huta Hotel to akina Milano Hotel na Banda to akina nini na ta ezoya to akina Mississippi plus fitness ekoma na baka yao to zaki pe na Kanta House wana ba Flamingo simbaka bandal à l'époque et puis lelo ba modernizango salama yaki Flamingo salama Flamingo et Flamingo salama Kitambo to akina ABC to akina Dekindar sko suka na Flamingo ndo sangisa batu na Kitambo yaki Carrefour ya mona Kitambo bien ngiringi ngiringi sina lobaki dépôt te compare ba comité na Kalam soto na Yolo to akina Mako suka na Flamingo le comme école to akina Flamingo mo Lubanfu o comprendre suka na Flamingo Lubanfu na Yolo o comprendre wana ba Flamingo esimbaka à l'époque Yolo soto esko na ninga matonge to na Bwaka Longo na ponga bi awa suka na Flamingo Bwaka Longo soto na nini nango susu to kitina seku na ngaba to hotel Diam suka na Flamingo Diam na Makala to akina nini to akina Makunzi suka na Flamingo esimba Makala Hermas Ayebi to akina na Jaribu na Monga Fula to akina anti sorcier ozo man suka na Flamingo anti sorcier na Lubumbashi bango kuna sikoyo no na développer bango tepo moi caché vrai pesa man Mandaka, donc en fait, province vraiment besoin de nous calmer.
prophète ozaka mais au moins Matadi na boma na mwanda na boma toaki na kiyoki toaki na mabuli toaki na kiyoki na mwanda toaki na flamingo mo esala succès kuna makidi nini makidi obi na Matadi toaki na flamingo moko pe flamingo ekolisi ba serre na biso ba nani ba 7e ta flamingo kimi flamingo kimi c'est bon et rien on a dit que province est besoin spécialité dans donc boma toaki na kiyoki toaki na mabwilu et puis mwanda et puis na kisantu lelo yango ekoma lidusu comprendre flamingo toaki na lidusu et toboka to lidusu do comme nango lidusu do mbad beso to kenda kuna te bakuna to lukela bango c'est to pesa bango en exclusivité. Merci, c'était en exclusivité. Lalou Maleba, le professeur de Flamingo, le professeur de bar et le professeur Yabawinze. Et en complicité avec sa complice, elle s'appelle Boutaka, 5 étoiles Boutaka, à ma droite, OV, à Sungin de Konae. Mais je dois finir avec vous, avant tout boire comme ma banga. Non, toujours dédicacé, tout banana Boutaka, tout dédicacé, tout y pas la lutte, tout dédicacé, puis message à Souka. Na Souka, na ngoponga na telema awa, na telemi, na tikeli bino. Étoile Boutaka na Lalou Maleba bazo jouer les biso lomo il y a 1 minute 30 secondes après Herman Stadi à Katito Banina maman chérie Étoile Boutaka message moko fort na batutu baltali biso et puis na minute pour na bat pas moi confusion ti jusque là au pesa bango et puis ba dédicace na. OK, merci beaucoup Ata. Président Azan est bien, président Azan est bien. Bon, vraiment, mingi kolobela makambo te. Ba na vraiment kolobela makambo te mais tellement yo sengi na lobela. Président Azan est bien. Azan est santé n'est normal, Azan bien ba o bazal numéro na e. Bo benga e boko sola na ye quoi et ça peut bien. Donc bana poto, bana partout dans le monde, bo continuer toujours dans la biso, biska botala la biso kaka et ça biso bien parce que tozalaka wana toujours pour na bino hein to sala comme ça là pour na bino to se pesa bino ba fan na biso ce qui moi erreur moko esalami ke to botaka lobi ba be to jouer bien te o sali bote pièce na mono sali ma be pièce botaka o se vraiment que mine sala nga bien de bokomaka na ba commentaire vraiment que na bino et sala nga bien pe ba féliciter nga kuna mingi na linga nga félicitation te nga mingi na linga na te comme ta féliciter nga o jouer bien pe comme ça ba biso ba teti comme ça biso mitu passe quoi nga mingi quand on sali ma be la CP na nga yo te o jouer ma be o lobi ma be en tout cas et sala nga bien na mona ke mbala sima soki na sala ki ma be na bandela na bongisa na sala susu malamu susu po ba fana nga et sala bango bien pona ko pesa mbote mingi pesa mbote papa Chili Ambrose depuis Paris ba mbote belé ba mbote ne belé susu mingi ya koleka en tout cas nzambe to sambela ka continue toujours na ko batela na libota no mo bimba o umela bo simba banzete kwa na bana na mama partout bo mona ba bo simba banzete na pesa mbote so pas RDC artiste depuis Londres. Papa na biso RDC artiste depuis Londres, na peso mbote belé, na pesi mbote so pas on est là falanga moi na maman na nga depuis Paris na mobile na e. En tout cas ba bi libale ezala kitoko libale ya kitoko soko bali fo sepela net on est là falanga bo to bal en tout cas na sepeli ndeko na nga honorer biso la famille pour kami petenga petol botara pe moi pe ekoti et ça la pe bien. Na pesi mbote so ba nyonso balinga ketol botaka na ba o balinga ngai te na pesi bino ba mbote ebele tema boza ebele so bina ndo bwaka bino wana bi ke ebele bwaki ngai te na bosani ma copine nga te Claudia Dube Revolver Laure Mamona na pesi bino nyonso ba mbote en tout cas na lela bino fort ba fan na nga bandeko na nga nyonso na pesi bino ba mbote na yo moko pe Zwingai na babenga une émission ozunga kutu en pleine répétition mais na poser yanga de na ndimito sala so zaki yanga te ngana ba ngam na sisi na rep na pe ma mete moza yanga ozelinga ti na si vraiment na lati nde to banza en tout cas ba mbote be no wana na sepeli merci pour na émission numéro contact nanga
okopesa no kaka ozwa numéro opesa o azala besoin ke abenga botaka sona botaka ne étoile botaka numéro nanga ozwange pa héritier apesa bino numéro nanga bomba na eto opesa na. Merci beaucoup. Contactez-moi sur ces numéros-là qui est affiché. Héritier Maestro. Contactez. Aux ceux qui osent vraiment la posa à tourner les films pour qu'on bah film à jouer à rapper. Donc grâce à les là au film au contacter en contact bo sololi et puis bo développer. Donc si ça peut na la Lumaleba le professeur de Flamingo tu ça biso mambia minene. Un mot de la fin, un message, Yasuka, et puis la dédicace na yo, numéro de contact. Ouais, merci beaucoup à ta nango pensé na biso lelo ya yamba biso et puis celle news yanda kunanga ya tongo ba tutu ba yebi professeur et puis merci ming vraiment na mamu sala ming pour nanga dépose avec na kisasa oza parmi bato yo ba promouvoir nga na iloko yo en tout cas merci beaucoup et puis na ozala ingraté na ko et puis na lancer message oyo groupe tout vient dédié à papa vie de loin toujours répéter chaque mardi et puis jeudi na Masimanimba A40 na Matonge et puis ozo solana chef et à répétition à papa vie de loin donc tozala mokonzi ya groupe ya vie de loin bwana mokonzi on a d'autres nominations il y a cela même pas un mois donc nasa chef ba tout bana posa ni patience na fouti et puis la loi za honnête et on tombe baki la loi zo nini natala ete ke la loi kutanga asala na ye exactement na ye asala na ye ça bien mais to respecter kan fona bukat pour batie amukonza pesa ngapeka na longoli pe bilamba na titeni et on a un problème tande ko nga mais na musala à part boulot to stafar na biso mais na musala za chef faut qu'on respecte toujours. C'est bon, bien compris. Moi, respect, ça l'a bien. Ata oza mokonzi, respect à Yabatu Okuta et ça l'a bien. Voilà, on continue avec. Non, on peut ça dédicace nangai na maman Marie à Santa Nakata à Londres, maman Nzamba Pambolayo, na pesi mbote na Fiston Fouabana. Fiston Fouabana double F na rata njili na pesi mbote icha mandango etapa suka mon vieux honorable Alain Boyika na pesi mbote na maman Brigitte Katanda na bosende vena biso Chili Ambrosio mon vieux yango RDC artiste na rata Londres na pesi mbote Jivachin to le père de Jimo maître Régis bras de fer Gambi na rata Paris na pesi mbote place Ozali et puis mbote belé na merveille mabika mon boss PDM TV na pesi mbote na Chimène a vous dit la voix caressante na rata New York États-Unis Sugar Baby elle partage avec ses amis na pesi mbote et puis na lobaki déjà ne bande le 17 mai eza jour anniversaire nanga donc batu tout balingara la luma leba les professeurs de la bière na sexa bino na sepeli sarabino okoiko soko koiko sela nga vidéo appel SMS et ça nga bien et puis na mutu a sepeli akabelanga ne fils kata J ya pamba ata $1 ponga na boya nga te identité nga ezali non nga eza maleba non maleba poste non eza mwanga donc poste non eza mwanga donc soki wana posa otelanga ata moins $10 la lou osepelisa nga mela ata J le jour anniversaire na yo en tout cas ça langa bien Christelle Mamouna obanga nga te pona ebi yo déjà au solanonga western na okenango c'est pas monique western est compliqué na ke zwata ba Vanessa et na makambu donc ba mbote tout na bandeko prénom batara Petit Mali prénom Petit Mali hein Petit Mali et kenango bien na pesi mbote na bureau mobimba ba Holanda biso na bosante vient na biso eti Shinjita na rata Paris na pesi mbote de la part de Yves Nongi son ami na pesi mbote na Laure Mamo na Lamuka na bosante ya dona Moselu na bosante Pediker plus Manzeka batutu na pesi bino mbote depuis espace papillon libre DJ Malili 600 clim na pesi mbote na pesi yo mbote na pesi héritier bana na bosani Claudia Herman Stade na pesi mbote na bosana nani susu boleki pe belé graki de 4 airbag Jenny Ndombe le playboy boleki ebele la loi za muta batu donc papa Senghor bia numéro 1 ya commune Njili respect ba bimi ko to switch pasika donc voilà
Merci beaucoup. J'espère que l'émission est finie comme ça avec nos deux artistes qu'on a animés avec eux cette émission. Merci. Moi, c'est Héritier Maestro. Comme vous avez déjà l'habitude, il y a Rotalangai, Komonangai. Merci à ba fan tout déjà bozo komelanga bosa ba remarque ba reproche surtout ba remarque ndenge toi là au koloba. Nga préféra yango. Na préféra moi mingi ba remarque na bino. Nazotika Herman Stadi na otika yo na artiste Botaka étoile te mais artiste Botaka na professeur de Flamingo ba tika na micro na ngai. Pour moi c'est fini. Retrouvez-moi prochainement na otika na micro na maboko ya Lalou. OK. Oh galo wezax na sala on va poser celle nous en plus Christelle maman. Et ça Sony maman, Sony. Maman Rosa aboete, quel genre maman? Ndako mwana yo okomisa ndako na yo. Non? Obota lor mobota mutema na ete. Non, maman Rosa se comporter bon même devant bokilo na yo. Oh. La lupona tu na yo ngai botaka moto na bota yo. Po soki na bota yo makambo yo joloba na ngai yo te moto kokaki koloba makambo yo. Pe ofandisi ngai na kiti na yo ka yo ndenge joloba lalu. Ngai botaka na legetaka po nini na boto mwana mobali na esika na boto lalu esengelaki na ngai na boto kaka lole na sandele wana marape wana siko ngolo bananga ni mama eko mbusoba yo linga te balo bano vérité so mo bano vérité o mo sili ko mo mabe mais oui ndeko no yo ya mwasa jo nyokwa mana ndako na libala na ye pe mobala jo kamata folofone mobala jo ozo solo na basi mususu bo jo banga lote bo frère please apesa lote apesa ko mbongo ngana boy ya pesa kanga mfanga la ngata jala na sika na ngai jala na place na ngandeti yo ya liwano ya na mwasi na yo na kati na ndako na yo pesika yo jo solola na basi mususu mama na mwasi na yo bokilo na yo afanda tala yo nengo jo solola undeseni alonga wana kono lingaka ko bimisa biso ba mongo na identité mabe pona nini to ya ba mongo ba selu vérité na ngane jo fingisa ba mongo na lo banoni likambo yo plus wana ngana kei na kene ko kamata na kene ko kamatela lole mwana na moni plus elle était coupé oyo coupé ya mokuse coupé ya samba wana yana posa ati yesu mwana na ngai mokumba ko etali yo na nini e yana ko chamba bokilo no okota ngo pona nini na yana ne nkila kokota na samba wana na yana na ko sante boyete ozo telemela